fait là on a dans un groupe façon dans un groupe oh on a vu ce groupe là qui est 2017 fait ça les groupes là comprendre à l'époque il y a pas de tournage là OK en fait là avec façon de tourner dans groupe là conseil moi on a ça trop on a bien on a boulot na yo on a façon bien esprit il faut qu'on net boye mais c'est net c'est comme notre relation net c'est qu'on a na ko tandeli na yo mon net c'est on tandeli ça la raté boya ngana legaka mais na la ba film na ngate na genre ba film ba yo ko ma roli boye net on ça mental papa to plaquer yo ko mo bomena tino matuza net on mo ko na tino les places ko bana na tino pour tino za mutali dans na film internet mais ça na film internet ya tino là on comprendre que au fagna ça na groupe on est coquille Tatiki. Oh, fallait ça le coquille. Et coquille. Et lesquels on est bien. Ouais, on est bien. Qu'est-ce qui t'a choqué un peu dans Tanios Bovanda? Oh, il choqué au moment Makasi. Oh, ça la peine que Ernest Tumba sera Vandi Boé. Abi Ernest, et t'as que mon bali noko. Choc. Parce qu'on a nous. On a choqué la vie. Oh. Non, oui, ça, il préfère ça. Et vous choquez, vu mon esprit, c'est vous choquez, mais on regrette. On regrette. Lorsqu'on a regretté, ils ont MC sur moi, ils ont choisi. Hollanda, ils ont placé à regretter. Maintenant, on a il y a le retour aux par rapport à dimension Ernest Tumba, tu as vu que tu as un collage qui m'a ramené sur Ekebe, tu as vu que 20 qui place Morobe, mais 20 les Ernest Tumba, tu as 20 comment vous côté Musubo. Ah ça va boué. Si on a tu as bien Ernest Tumba par rapport à Boué. Il y a na obi balon fa. Tant yo keiti. Connais comment boué? Tant yo keiti. Connais comment boué? Tant yo keiti, mais moi comment boué? Kuna. Mais faut comment? Ah. Et comment t'endeli? Ah. Alors on mutu ga ina démarrer té. Ngasko na yana démarrer ka. OK ba ça va. OK bino bobini batela na sofe na ngwa. Ba ka ba OK bino moko. Ça va? Na kiti na ba ki démarrer na na ngolo yango. Bila puis la bosse qui est kuna liboso moto pe ko katana. Ernest Tumba liboso porte à Lola. Natanga moi quelques artistes au koko de Lola to au koko de Saté. OK. Totanga. Tanga non répond. Natanga. Merci. D'être nazi pendant mon logo la Herman Kassou. À côté. À côté. Nazi mon logo la Nikos Gabana. À côté. À côté. Nazi mon logo la Dacosta. Alors la JG. Dacosta. Alors la JG. Dacosta. Alors la JG. Pardon? Bon JG. Bon JG. Nazi Moutoulo. Non, tu as dossier na papa. Papa liki. Papa liki. Bon bah JG après balobi na que non a est-ce que pas na. Azongo su shengai. Non, quoi ça Jérémy Matondo. Pourquoi ça Jérémy Matondo comprenez que non c'est Ernest Tumba. Pourquoi ça Jérémy Matondo. Na tuna ke non te mais yo molobi. Pourquoi ça? To comme na droite. Natanga to bana wa. Bana Herman Kassou na côté ça. Na côté ça. Jérémy Matondo na côté ça. Dacosta obi oza JG. Yena tineli felote na bimise kana ran. Alexis Chéri. Bimise na ran. Non bimise na ran. Ibutu. Kota. Ibutu kota chaud. Pour la cité na baba cité. Tanga na la libre. Na baba si. Ya Gabi. Na biso rapide. Nataka tumba leka. Si la bisal. Chaud. Mams. Rapide. Tanga ko. Fâché Kalombo. Sauter. 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 La sauter. Kido mo edenga à kota. Exemple TV qui toque, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire.
Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui tombe, rien à dire. Bonjour, bonsoir partout dans le monde, très chers internautes, l'Andignon Soya et émission Nabino o ele kara vraiment na kati ya Exemple TV balobiso omoni Orly Kanza omoni bongo Deyo azana sima ya caméra omoni Barezi Baza omoni Dekare Bashia omoni HM donc waneza ba émission o nyonso batumemela kabino po to pesa bino ba actualité ya solo lelo avec Orly Kanza Mister Lovalova on va un peu à parler to betamo ma solo na actualité ya ba artiste lelo tozana artiste moko o aza grand o asala kamusa et c'est Pelisa Kabino, ou à Sala Kamusala et Pesa Kabino bilingue place Bozali donc Bolobara et Akomaka bien et à Sololaka bien, Azalaka bien et voilà les lotos Zanaye, Toko Solanen, Tobetama Solo. Je tiens déjà à dire un très grand merci vraiment na Deo na Simaya Machine wana merci na Musala Kitoko et puis merci à Barezi Baza monsieur le journaliste donc le cordon de cette chaîne merci Naye et merci encore à Yahweh Mabaza donc Balbi Nzamutu Oyo Azola Tsabatu Yannick Chamba Godson, merci Nayo, merci à Maman Zoé Kumba, Nakata Bandi, merci encore à René Botamba, donc Babi, à Frida Fala, merci Nabino dans Nakata Paris Wana. Et voilà aujourd'hui, Naza na invité Nangaï, Deyo, Narolinga vraiment au Fongola Ngai. Vraiment, il y a invité Nangaï, Bomoni Bongo, il y a Ernest, Babi Ernest, mais c'est l'écrivain. Bonjour papa. Ouais, bonjour Nayo, Orly Kanza, bonjour Nabandero tout. Ok. Basili Bakou Yalanda Biso, donc bonsoir, Nabandero Botala Biso na Boutou. Ok. Mbote na Mokuse. Ernest, Boni. Ouais, en forme, ça va, Dieu fait grâce, on est là. On est là, Dieu fait grâce. Par respect de l'hierarchie, Norolingana Bengayo, président. Président Ernest Openda, donc comment on va voter les Ernest? Comment on va voter là vraiment? Ernest Tumba a changé. Ernest Tumba. Ernest Tumba, prénom n'a Ernest, non Tumba, poste non Mbombo. A changé. Donc Ernest Tumba. Non, combat code. Ah, combat code. Pourquoi code? Code. Oh. Comment est code code par rapport au bâtiment de la code code est là mon ya na komona na komona Ernest Tumba ya moi Ernest Tumba Mbombo. Merci vraiment, vous avez compris que c'est Ernest Tumba donc le président Ernest Tumba aujourd'hui azana nzela nae azosa la chemin to komeka un peu ko beta masolo nae to solo nae to ka moi bakati to ka moi makambebele o ya bombaki par rapport à 2021 donc c'est son deuxième émission qui a ça là aligné maintenant ma émission té a dérangé fort. Prise, le dérangement il est qui moi belé, côté qui moi belé, mais par rapport à Yakobo Yakolo ça la émission, émission par rapport à 2021, pourquoi? Déjà on a bien un dérangement na répondre à la presse au dérangement. OK. Comprendre? Sans presse, nous sommes habitués à évoluer vraiment bien. Na respect à presse na rôle que journaliste mon côté chroniqueur moi déranger à tout ça l'émission non. Nous avons la émission autour de l'actualité. Okay. Tu vois, mais là, juste, je vitais comme on va chroniquer fois-ci. On a certaines questions, on a sauté dans le plateau. C'est ça. On a l'émission artiste, on a YouTube, moi aussi émission qui te bouge na quoi, na question. OK. Vous comprenez? Alors ce ne sont pas des choses autres louer. Ce ne sont pas des choses autres là vraiment à la télé. Non. On ne mérite pas ça. TV, Toyaka, Tozaba, tout on a famille, on a quand même pour ça respect na biso. Cause l'artiste le ngolo cause la mutu. Tout moi na bonana Ernest Tumba. OK. Non mais ma combo Tumba on a za combo na sala ngote. Za combo ya famille. Quand je passe à la télé non mais ma moni batunyo so ba Tumba ya famille nanga. Non représenter bango. Alors j'ai vraiment l'obligation ya kofingisa combo na te ya komemango na nenga bien. Ozomona tozaba tout des fois erreur ezalara des fois boye mais ce qui ba émission commis na boule net ya nuire pe artiste to ba journaliste monsieur pas comme na boule kaka pona ba view asa le mo o ça la buzz mais que bien en tout cas na ba ngine bato bon na stop na stop pour na ki ça sert à quoi qu'on les cas après tout na ba question money non j'aime pas na vanda
après pendant au roi nous actualité on les gars après na ba o ba réglo tout ça là et on a dit que après là na répondre leur website ça nga na ce ça un jour je suis là pour vraiment répondre à tes questions. Le lot en 2021 par rapport à ndengo côté année 2021 tout comme on a vu sur le 3e mois mais makambo izo kene nango comment donc évolution za ndenge nini musala zo kende. En tout cas, je dis un grand merci à Dieu Tout-Puissant, les dieux Tout-Puissants, les dieux créateurs. Un grand merci à Nzambe qui a accordé son souffle de vie. Merci à tous ceux qui ont hospital pour l'encadrement, homme de valeur, hospital homme de valeur. Merci pour l'encadrement. Merci à sa grandeur spirituelle, le prophète Conde Paulo Dominique, sa grandeur spirituelle. En tout cas, avec Dieu, tout le monde a trotté. Dans côté année, Nzamba n'a pas Nzamba kota donc le roi n'a gardé nos souffle de vie n'a bien bien comprendre bien bien année qui n'a pas bien oh il faut il prévite tout ça là ouais il prévite tout au biso donc quand tout ça na makanisa biso et qui volontaire Nzamba Nzamba pour permettre tout ça là donc je dirais que ça va ça évolue. Merci, ça évolue, Marabezo qui est bien. Dans les gars, tozonga moi si maman muke Ernest Tumbalelo batbamonio artiste cinéaste. Osukaka na kozala artiste te ko le kakao joua kanini mais tout monde lelo okoma okoma. Makanisi wana to idée ya kokoma mutu oyo akomaka ye utona we. Makanisi o idée na rolo ba non. Ezalate na pensa pe yango te. Mais Kokoma d'ailleurs ils ont mot boza c'est un doba bota manango. Kokoma ba l'accent mutu te. Ba prena mutu kokoma film. Vous comprenez? Déjà na ndenge vinga iloko na ko ba force na ngeza na boule. Ngala maman na bouliste. Omoni no mona yangiama muta idéologie. Ndek donc na stratège na muta boule na ko coacher même chauffeur na domaine na yi à réussir. Na ko coacher yo na cop non. Pour réussir. Na ko coacher donc na bota manango. Na ko donc na ko ba na mona makambu monte. Mais et l'eau oignon sur bota manango pas il mérite et c'est un encadrement. Et c'est un encadrement après j'ai y a passé de na groupe ya batu oyo ba ki mire pe écriture. Mais là on doit vendre après on doit pas analyse ya onga na sala kana o bomba sala na auto sala nota la boye na nota la trop présent dans la prince na bando qui na makambo après on a eu aussi à travailler avec Yatino Matousa na groupe cher ya Tridombe Mobutu na pesi mo déplace Azali après départ na yé il na 4 ya groupe la pyramide normal première film na nga ezaki na groupe ya président Tridombe Mobutu place na comment film na nga liboso film on a carré to ko sa on a version mikili na titre to sala on va y papa ou démon film na carré awa et frappe grave tala kaka ya Tino ba série on longa na groupe Tridon so ya Tino na niveau na écriture débat de traîner maman na trop bah c'est vrai je me rappelle on a ba Elbi Mboui na ba groupe bilo moi bongo to signer film na nga na Elbi to banda pam TV mbata avant que les gars Tino tala boye azonga patron mta comme film oyo pour la idée Elbi nga komi mta comme film oyo mta comme film oyo na yo atuna na Tridon mais lo ya solo mta comme film oyo Ernest Abi mes félicitations hein au legi baninga no belé film na liboso so komi boye si ami balé et zande musu c'est appelé exploit après wana et comme sikoyo rebe na kolongwa ko zala acteur ko jouer comme so ko tienne nango pena maile te fona kamula pena ba tableau ya faux na sala pena ba film mo ya faux sikoyo magie nga pesa natala vraiment théâtre te pour apprendre natala théâtre pour na baninga ko apprécier otala jeu na IG baninga pour apprendre natala mingi ba film mindele tu comprends nena bona amour ya ba film magie nga tala mi ba film magie so benda bol so film mo ya magie inspiré nga tableau na jusqu'au tableau na yo na baki on se na théâtre génie c'est là non ba film ya magie pourquoi ba film ka ya magie la préférence en fait j'aime l'histoire parce que l'histoire tenga na mutagua tenga na prayer fond na mutagua mais oyo ara bon banganga ya nzambe ngaso nga pani banganga ya nzambe tala mikolo ba benga prophète Moïse prophète Akanza kobuka na te Kosira makasi
Muntu kuta ko simba qui c'est pas aider à assir. Asi mtu na beta wa fentali ngape ba bese coup de tête akoipe. Bon ngasiko ibele o basi matendeni. Yo po yebi bon. Ibele basi matendeni. Ngasiko te on a théâtre ngai so mbi muntu seke muntu. Ngaso mbi muntu seke muntu. E pa yedi o. Ngai na no petse ba kacher. OK. Ngabi so na masien to na vanda to afeni mona vie na ngai Vasco de Gama bongo na mutema. Ala kacher ya faux. On a sa marche à côté de la machette de Moutouti Vasco de Gama babeta machette de Moutouti pire vienanga on a yebi batu mbezimbe mbala ombala neli mambone de Gama so somme te ko simba gwepa na za trop sir essayer que obeta mutake pa beti mutu so ngasi ko yo na na gwa ya nzambe non ça trop sir tendeli mon terme sur yango ya batu neti mso banga ngane ti mo jarbo mais batu babanga yo bien sûr yo mo poye baki batu babanga yo na ebi msu batu msu pe za pe na ba abonné msu to eza ba fan msu babanga pe ko approcher yo ebele hein so misu de loin ba mona ngane ti ba traiter yo orgueillé on dirait boye 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 fier hein t'es ce qu'on a ramené moi bien moi je m'en sors ça moi vilain moi trop on dirait ba bateka za fier taka ngolo quand tu na pote ba bateka za fier mais moi madera boy parce que on machine boy ça non fier mujinga boy na boy en fait ce sont des faibles ba complexés oh ba hôtel qui t'attend deux fois t'es éliminé moi dans la maîtrise nango ça mon maman muninga moi ba moi ya moi ya open nzamba taya ba coin e fagi bana ko toza ngape fagi na la boy chume na he Marino ela bibonda tala biloko yo linga chume na he ataka ki oh ya za fierté em so ina poso le ti basket na soin atane boy nous sommes fier bonne moi là c'est pena em so mona mais yo mo mo tango zora ba gérance ya ba makambo na nyonso ke ba traitaka yo bongo esala ronde elobela nga absolument rien ngelo na banga ka na sala nde mabe soki net si je bo qualifier na loko na zango te en tout cas na bando rier ba na loti mokili nzamba wa ya mais soki o qualifier na loko mo boye o conscience na nga pesa na za yango na olela so auto bato balobaka na za bato ba yebinga bien te bato ba yebinga bien misu ba yebi to sala ba 7 ans d'amitié à mon place na syndicate misu to sala ba 5 ans d'amitié à mon place na syndicate donc na syndicate rare mais son asili ya faux. Parlons toujours de film ndenge lobi ke non ozo ba idée comment lelo osala pe ba film tout monde lelo pour eza ngo to robete lango sur solo te parce que ba te belé ba mona déjà et pas Vincent Toulouse donc de la PC Mbote mon boss Vincent Toulouse la voix du peuple don de Dieu la voix du peuple donc PC Mbote tout monde a des ba film belé ko tarawana ezala écrit par Ernest ba film su yo mo jouer musu pe yo mo jouer mais o tche ba to ba jouer mais siko yo na ndenge o encadre tala milliers d'artistes lelo yo moko lobi ke ba traitera orgueil il y a aussi des artistes belés o lelo ba biba jeune lelo ba ye na ba orgueil belé na monde ya théâtre ba ye na ba fier et belé ba ya na ki impolitesse et belé ozo ata ko gérer ba onde na ba mikolo misusu est-ce que mikolo tout moninga mikolo tout msusa royoka ayoka pe avant la place mo ba ka pe jugement na mo ya faux so juste ko kutena nga boye a comprendre ne ya yokela maso na nga ay ba ngende to moni bonga so mo na frime na ozela yaba na salam so comprendre pe na mo na boye maman Léa na pese mote pas azali maman Léa ndaya na pese mote maman Léa ya Gabi Vimbo ya Nicole sikoyo bango pe ba batuti bango masosa la comparaison ya oya yokaki na oya moni so tama oya moni na oya yokaki kokani te oya yokaki ya mususu oya moni ya mususu diku ba changer mba moko ya mongana na boye na za na koloba lelo na mitema batu na za moni na ba grand na biso to ba ya na biso nyonso tete to kuta na za pe parmi bato ba ya balinga mi nga fanda bo monga sona mbao na benga pe msusu na ende nini Teresia na l'arte mère tona okemba boy esa ko to pala ka benga pela omoni le andaya sasa li cop ya la abenga na chombo tumba wani oza wala bino baluba apakoli nga pe biso so baluba te ya Gabia muluba te aza mongo a télécharger nga pe tumba ende nini msu a dépanner nga pe Olanda, on va nous rebeller bazabo MSU nde ya moni la ya Gabino ya Gabia kabila ta 5000 francs. Ouais. Vous comprenez? Maman je ne pense maman tumba love tumba chou. Je ne pense pas que Mutoyo aza ndenge batu baloba wana ba ya wana ba koza na
communication moi bien na yebongo je ne crois même pas pesa na mutu mote na ba fe na nga ba Serge banani ba ya o vena ngai age o mari kabongo ngai na mutu mote na benga na film esa na ya te poza impoli azate to na ya te pour na raison bazate mais est-ce que na façon ce que ya ko gérer bango oske ba ye tournage boye oyebi ke oya bateti baza ya ndenge balobaka ba impoli pe baza na gérer bango te ay musana ye o ba futela ke mbongo comprendre ngai wana to ye musala osali musala no ba futi o kiesi libongo ngai lo ibele yo gérer te amukolo abana théâtre ngam na l'accès te abana en place muselo be magi on za musala bill to wana ngo era ne va mosombi na moteki comprendre donner recevoir point barre ngai gérer ndeni non gérer ndeni ko gérer gérance o gérer te na briefer histoire na nga na briefer tableau na nga il y a des fois pe sali mabe mo pe komi kana mo pe komi abude ope te abude ngate abude ngate doza ke abude ngate na sens nini to koma pe na stade wana te terrain to koma te nga na pe c'est respect na ye po pe sanga respect na nga vous comprendre pour mukolo abude yo pour respect la réciproque pour mukolo a manquer au respect monsieur il faut banda manquer respect to pour manquer au banda pour manquer mukolo respect monsieur il faut banda manquer au respect déjà te muna mutu tsa sokola ma mali na ndako na yebiki na kei tournage musala na ngai les sa famille na nga na ba na nga point barre na ilo musu sala da point barre yango ne mutelier sa famille musala ba nyoso mais siko Ernest Tumba tango ozo sa ba film to beta no masoloka ndenge yo sala no musala to beta no étant que artiste te mais to beta étant que écrivain ndenge yo sala ka musala il y a aussi des artistes o lo ba ke non ndena sali film na nga boye place yo esenga fona chaye mais na o chaye te place mo esenga esenga penda o chake non place faut de mutu a jouer place oyo place esenga orli fallait mutu a jouer place mais o tali pendo vandi bobi te yete te ngasko na hypocrite te tunanga nini ouais au moni ba artiste o ba merda ba tumitu na ba tournage oui ya tournage za la ka apprécier ya tournage retard ya tournage ayoka remarque parce que si on ça film c'est mon film au gros anno Jackie mo jouer ndenga na olinga si on a remarqué on déjà bata bongo na film ate senga pena place na for you na changer na luka muto bona jeu moko bona tiai vous comprenez arrivé belé peu en plus bat auto ceux qui to rozala bat ezana nana débordir au fait muto tout rozala to sola bien té je m'excuse to sola bien té ton relation moi bien té mais et déranger dans musalaté dans musala na robengo nan mais ce qui est débordé et l'équipe première borne comme la deuxième borne on a peine até senga ki yo so na film na nga na otia yote on a peine otia yote na osale lorote pour na sentiment on a na osale lorote pour na sentiment ko buka na te net orlindo da boye pour jouer rapper so osala elo to robeba na biso to za bato mais ça ce que l'homme peut nuire na vie au monde ta fil au monde pena yeba question na kota na cop oyo et go memo lola o diete na nzela dans l'exoté on a sopena on a rosala coup hypocrisie na ro fente ko tuté so yo tout on a problème au sala marambu donc tout ba problème simple mais ce qu'on sait l'homme peut nuire na so ngam na porte ya lola o die li fait yo même tu li fait aussi la li fait so ngam na ba na porte lola o die li fait le buka na de poser na ba artiste musu ba revanda boy babi ke no oyo yo za mutu o akotsa batu lola babi ke no Ernest Tumba mutazana akotsa batu lola donc ba tche liste ba artiste bazana wala ba artiste musu otinda ba ba ke li fait baza ko baza ngane baza ebele ba ina mi baleti baza venako baza ya solo wana na fenteta de yeba artiste on peut monika ngamutu tu o monika su soko monika so moninga na boye nganga mo go finganga o go loba na mabe o go tonganga o go sala to go jiminenga et déranger ngati o mo soko mo go sala loko mo kaka pour nuire na de yo ka loko nuire et surtout et déranger ma famille en tout cas kubuka na te ngana legi nzambe na mutema mawate théâtre qui ngape ngana legi nzambe na mutema mawate na legi pe nzambe na bolingo te so nzamba ayoka Adam sonita bengane na jardin so nzamba ayoka Satan sonita bengane na lola ngana oyoko soni pone ebisanga nzambe mutamawa mutabolingo ayoka Adam sonite toka Adam abebisi jardin na ye atie libanda patie ba chérubin on a beau battre la jardin kota asuste
ta niveau bakobenga no batikela ba porte vide mais bateli aussi no ba chérubin abengani Satan akata na makolo yebisanga de adapter na makambo nzambe naza chrétien biso ba chrétien tolanda nzambe OK tolanda Jésus Christ nzambe c'est trop dire nzambe était Jésus Christ mutomekola que ça Jésus Christ so yena la station nzela nzambe so total ma munzamba sala ibonga donc total que Ernest Tumba azalaki na ba groupe ya batupe akenda tambola et tant qu'écrivain mo pas komara o comme ba film mozaki na ba groupe o koma lelo to moni Ernest Tumba za na groupe na emoko l'idée ya rozana groupe no mo euta ouais en fait grand souci nanga ezala ko bakisa Pierre moko na kata mabanga ya théâtre OK au moins so théâtre ezan nzungu oyo biso bactère to wana kati ba lamba biso so ngana na boule ya bakisa koni moko po pela sous makasi OK dans le sens j'ai ma façon de voir des choses au moins lelo non na combien na ata 0,5% ya ba rêve na ngati ata de donc un coup tout est 0,5% ba rêve na combien na ngote na façon ay musu na monela arambo na biso na façon na mona ma musu yo sala pona culture ya mboka na biso idée ya groupe euta wana po osala makambo ya vision na yo bien il faut sala ngo chez yo et alors pour commander que lelo loso lobi pondo limbondo lobi mbika lobi boy faut ça chez yo chez père na bino osala ngo te père pas commander de chez donc yo ce qu'on la soumission il y a père après apprentissage na ba groupe na les gars pour na yekola na ko batena sala groupe c'était vers les années 2017 donc père na openda père na yo Prince Tumba ndabo tanga pena maboge na bino Prince Tumba parce que visibilité mingi nation ce qu'on a ba groupe na yo parmi ba groupe yo les cas groupe connu vraiment au peut-être aux alaki mingi za ya fâché Tumba donc vanda ya musolo bike no posa la makamno à l'aise ça on pas na yo moko yango senga ka bozala ensemble te au fait là na ida na groupe fâché la na groupe mana biso ti groupe là qui est 2017 fait ça les groupes là comprendre à l'époque il y a pas no tournage nanga OK na tourner était en salle groupe ngasiko le vendisi c'est un groupe ya kimba una biso sombo koto ya faux somba il fait na poche na biso so kutelo malonga na poche poso ngo bato ba poussière mabele na so ko tande na poche yo tamoni makolo traja mulai mabele sotati na basket zo mata buyo ko ta sona ba poche mona sima mabele utu ya buyo bate nini kota mo makolo na revenison parce que ya gilikemba basirwana ngana longo pyramide ba 2016 non yeba ba 2016 na longo pyramide ya trident na emba mobu na sali groupe après mamuzala ndeza lelote en fait ta songa na esprit sa groupe na Kinshasa na ebanité na miki lelote na miki na ebi mamba code te na sala groupe na viva ana ba vie na mutam na artiste mbata na mana tombo na des chocs mais au moins ce qui est na posa 20 ozwa D so luki 10 ozwa 1 n'ako tala te boye qui est faux en fait l'air peut fâcher bando tourner na groupe nanga conseil moi on a ça troya ya on a bien on a boulot na yo on a face no bien c'est esprit il faut que ta net boye na c'est net c'est combien de sur net c'est kuna ngana ko tandeli na yema mo net c'est tandeli za la rate boya ngana legaka mais na la ba film na ngate na jour ba film bato yo ko marobi boye net ko sa mental pa to plaquer yo ko mo bomena tino matuza na to mo ko na tino les places ko bana na tino pour tino za mutali na film internet vous na film internet ya tino donc de benda na internet izaka ya tino matuza viens na tino matuza ya na film mo boya ba jeune mo boya ba Dimitri ba 2015 déjà mes allants auraient le mo boya bouillon comprendre et le mo va vite fait le qui n'aura vite fait non bah 2015 si je m'abuse pas après yango là tu comme vanda il va c'est un film là boso ko na Top Vision nga mona dirigeant ngo to comment on a yé milliona milelo après parce que grâce à Tino ne osa batu misupe ba yeba ke na komaka na dirigeant est-ce que mutu pas bakisanga akubisanga ce que esprit ya mamba okoma pe c'est Tino na muta komisanga yete tu comprends na comment en absence na yé ya zala te na trou na yé donc départ na yé
ne motivant à son sala. Si on pense à la groupe, on a pyramide, même si on a combattu. Il fallait qu'à l'ongwa, pour ça esprit au coma. Si on a mis ça à KSC, on a dit, eh, oui, on a tourné chez Bosco et Nzonzi. On a Bakata, Banani, Mari, président Bobo, Vincent Boessinga, bêta histoire. Nzamba sala sonde mote muna muta bota makana mamunai ngana asko muta esprit ya faux muta esprit ya faux donc yama muselo musuna rosa na salate mais yo otimbeli te na sala ngote c'est-à-dire quoi cela veut dire na on comprendre bien ezaki na on peut bo kangama na bino mais yo zaki dana makamuno ba no sala déjà ba préparatif na yo déjà ndeti ya ndeni ndeti ba no sala no dia ba préparatif no ngandi ane na film na ngalo na sala ka il faut pe na sala dia groupe na ngai na za dana makamu na ngai wana tango za na kati là na zabi et pas fâché là na pas fâché ngana sala da na sisi solote là na tino to mo sa film ya nzonzi papa ezo après mo na tino to kabwani OK là to kabwani tino na vraiment décis ngana zonga masina chez biso OK ya natif ya masina nga natif masina ngapena na changu iste mona changu eta sko biso bana changu nde tozala ngapena mona masina petro kongo ngana mona panama masina ya sangete kozonga te omoni nde boye central nde film etambola aso zongi koya boye la difficulté to kanga boye la to komokanga na ya nyo tunesko vandisa groupe pona nini ya talanga na contrat na possibilité te ya ozala boya permanent na pe na mutu oyo aza permanent te yo landela makambo bato na bango vous comprenez bato pe na bango talaka na meka bango kutu na bisi bango na mobile monde na boma groupe na boma na groupe ba singa oui bomango bango to sera boma groupe na bitete ozongisa ngo to sata to zoto sur la de 22h à 2h OK tant na cette tactique 1 87 bar D tout ça papa bourre to bandit TV Africa ba biso TV non sans internet obe et on a internet déjà on a internet personnel déjà l'internet c'est ça le roi Ernest abet en internet na ndenge na ye président Faja bet na ndenge na ye président Ernest pe na ndenge na ye donc Faja bet na ndenge kutu bango na chaîne na bango bazaki wana na joie tepo bata chaîne na basiliki la ngane to yebana na etino babaki na déco na émission mo boy mais or que ngai na yera na difficulté à transmettre message au fait après on va faire bona batala na ki pe obligé te ya lo babongo vous comprenez na babu après na luka chomo na bengi vena ngana si atino tala tabu na petit na yo boma moto to bobango boy pour ngai na to ebena ki na raison comprendre na bebe ngam na ki na raison yo muto benga ki muto liboso ngam na benga ki pe na problème to ki na ngam na ki na raison OK mais ne kindela wana na luka ka to tsa kimia na chaîne bonga na jouer te do ya sala ba film internet na ndenge na ye ngape ba film na nga ya likukuma ba série wana na ndenge na nga Hollanda après ti groupe biso TV après là on comprendre que au fagna ça na groupe on est coquille atiki au falo ça le coquille et coquille et lesquels on est bien on est bien qu'est-ce qui t'a choqué un peu Nathanios Bovanda ouais choqué au moment makasi ouais ça la peine que Ernest Tumba sera vandi boy abi Ernest et que mobile noko choc ngasko nanu azala choqué na vie non te oui salama là où il préfet salama et vous choquer ngate vie mon esprit aussi vous choquer ngate mais on regretter na iloko on regretter comprendre lorsqu'on a regretté na izala MC so mwendenga na ozwayo ende yozwa ngate Hollanda ils a place à regretter na ezala ngana ndozo onani yo de retour aux ngana ni regretter na lega wana bazona tu as bien regretté na lega wana donc c'est que nenga ondozo orli ne orli ondozo ngate point bas ndi ngone sala ke lelo Ernest Tumba akende na chemin na te yango nde salate ko kabona pe kende na ndinga mabe te na ndinga mabe te nga se na kitana nga groupe WhatsApp ya groupe esili nango na lobani ni o ni a ya benga na tongo ya na mono kite ba groupe ebona se to sola jour wana kende matanga ba masanso Patrick Konga nga kende tournage ya président Sax Samuel Umbai na pesi mbote président ya groupe les grands Congo o ya les fondés na biso papa na biso Kadiumbo Max Kadiumbo
après ça sac Sami le managana tournage naé lobi na ngapa ba tournage tout ça peut être en solaté ti lelo merci vraiment ça sera un peu lelo nengo yebisa kinga na yebike sous coulisses j'aimerais dire ça aux téléspectateurs ba comprendre que et lelo eza peut-être les solo sous quand beta pona yango parce que Ernest Tumba ça la vie naé ça makambu naé mais permettre nga leto beta moi li solo mo muke Ernest Tumba lobi que lelo okende ça la vie naé ça la makambu nayo mais tant on lobi que regretta na yango eza ba makambu comment makambu nini comment je vous juste ya considération que nde nga na ozwa yo nde yo ozwa ngati wana ka oui ko parler dans la raté de flèche d'aller eza accompagné na réciprocité za la mon réciprocité na la flèche à la accompagné na retour on s'entend retour wana et ça là ko comprendre nini ben et ça là ko comprendre nini et comprendre ba rem surtout on la vie belé nini monga na boui na après pona mutu nanga barobeta ngape masasi barobeta pe lisasi na tali robare na tepe liboko be kotinga mais musu mutu nanga da prépona yango te ozomona ya comprendre le rongo de yoko mi boma pona mutu me mutaza pona na ko boma pona mutu te na ko sala l'impossible se sacrifier pona mutu nanga mais ce que nanga mutu nanga o mona c'est pas le cas Hollanda ezaka yango yango naka na yo comprendre après mais na bible c'est la vie après Ernest Tumba décision que na sali groupe nanga ina répéter sika nanga mais ba katalo ba place mususu o répéter te oyebe ba kangelo ba porte de ba kangelo répétition et ça la maté on a matière on a le ballon ba ba na comprendre parce que faiblesse esprit on a comprendre mais au jour d'aujourd'hui moi ça me dérange à rien nena boye pour nous la handicapé il faut babebisa nenga moni il y a répétition à siège mutu na peut sa répétition siège peut sa mutu répétition Hollanda c'est ça na ko répéter awate na répéter na masina na salika makambo ebangisa biso na répéter OK vous comprenez mais na moni kana makambo ngonde ti 12 pèse et kota makasi na monde théâtre pour 12 PD ezala déjà 12 kota pe makasi par rapport à bato belé so non ça ndeni so ça 12 ça na ba 12 le yo mo pe par rapport ya yo pe bato misu pe ba tchela pe me na bouton ba tchela pe bon on est basanga bouton bon ba na place on baso la bouton de yo ba koti bouton côté yo koti bouton côté so tuna ba so la surprise ya mutabata maleki o maele bon so passe patina nga bouton na mona so place nga na fina bango ba mona te et par rapport à dimension Ernest Tumba to yebi que tant collage ezala ki makamno so eke bien to yebi que 20 ezala ki place moro mais 20 lelo Ernest Tumba pe na 20 comment boye koto musubo ya asala boye si on a tu as bien Ernest Tumba par rapport boye ya na bi ngasko ya ngaza na obi balango fango tant yo keit kono comment boye tant yo keit kuna comment boye tant yo keit mais moi si te comment ki kuna mais faut comment et comment tendeni alors mutuka yakina démarrer te ngasko na yana démarrer ka tokeba ça va OK bino bobini batela bino chauffeur nango bon ka ba OK bino moko ça va na kiti na baki démarrer na longoli yango la bosani ke kuna liboso moto pe ko katana na pesi mbote belé na vie na ngai gi basket de continent sifa mobali mutabela mukongo pona avion donc celle congolo abela mukongo pona avion donc ça meliki sa bokoko et rapone moroïté mais pona avion moni mukongo gi basket na gi basket de continent sifa mobali na moni rapidement la bière de luxe conseiller vestimentaire mais au discours de libanga donc buka na te gi basket de continent na biso leke masolo mutuka elinge mata be moto katani mata suste yo tika otika tolo bake no otika défaut mon place moko boye mo reconnaître na tika défaut te otika faillite ezaka ke omonenga na boye beta machine soko komanga mna komaka ko diriger nga nini boye nga na muto on osala tout laisse qu'on a zati ba muto yake poste moko ne koité m 18 poste et c'est érosion de yo moko 18 poste to me mande batu na le tout puissant
Kenzo Chimbou na les tout puissants donc je pense que l'émission na bisa qui yopé déjà et là jour à souka na bisa discours na TV parce que je ne vais pas ça que bana balongwa wana bana balongwa acteur balongwa acteur balongwa ça la peut le roter et déranger peut le roter so ngai au fait ngai pe na longwa na longwa qui pour na mona ki na sima fait na sala et sili on a dit OK na ko zongela arche na na otonga mais ma solo na peu par rapport ndenge ya départ na autant okenda ki makamono pe beta mebele ke Ernest Tumba mona mabe Ernest boye oyoka ngoyo moko pe ce qu'on a dit masanga te ngapona mona ke na vraiment mabe faut conscience na moité yanga et reprocher na quelque chose je peux pas aussi ngasa déjà erreur mo boye dans les canaux TV pour expliquer ba toute vraie version ba tu va comprendre ngate dans lelo et là que muninga saki boisa ata mu comment on le ba na TV to gérant on kana yi mais bino ce que ba TV faut comprendre que to zala lisusu te to zala sou bien te point barre maintenant on le ba ngate que tal les ezalaki te et surtout na pe mutu mona tala rappel malamu mabeza malamu pe ezalaki donc malamu ezalaki trop primé pe ka mabeti comprendre tout à fait malamu wana c'est important pour ce monde c'est vraiment important sikoyo miso nga penché trop na groupe na ngai Miang Cinéma groupe comment nango Miang Cinéma pourquoi Miang Cinéma Miang dans ngoka j'ai monté salaire batu Miang na français da sanza ba coréen ba benga ngo Miang OK comprendre ngana mutu mona na culture moi culture etambo ekabola ba pays na mutu mona na focus te ka te faut ça mamuka ya Congo te yo sala ba film boye tu ngato présenter batu ne ba vivaka zolanda donc to ça fait film mo boye ba noko mo na Turquie ndeni ba vivaka OK to ça film mo noko mo na Grèce ndeni ba vivaka OK donc groupe na bida ki na ozana Miang ndo tsango Miang wana Corrément ba kuta non plus na TV batikali o bazu kombo batsango ndeni pour to traverser pe ba horizon. OK avant to beta no masolo Miang to poto chite na biso na mama solo o ya mama ke mais na ninga tuno na monde ya théâtre na monde ya cinéma otikala pe na batu misu o penda koloba ke non ngai ne na annonce ça te non on dit jamais dans la vie hein oloba ki akeba misu ba ko tali felo et na loba ko o ko sit e bon na fente ke mo na biso nini Togo solo là, mais mambo sala na obosa na te. OK. Vous comprenez? OK. Parce que yeba ke ko solo nga otikala na solo ntela nga photocopie. Original da ma betikala da wana. Donc peu importe ce que buka na tête ozonga net ozakite moni alors va faire à singa. Waza ko expliquer ngo singa so de se katani. Ata bokangisi yango zongi dezaki. Mais bato bamona ka ke place oyo bakangisi. Et katana awa. Yeda bongo. Ngai na kamudu te ke au salinga mabe facilement na limbiso be facilement te OK nga place au salinga mabe facilement yeba ke nga pe no faire comprendre que mabe ba limbisa ngo facilement te pour mutamawa ya nzambe nga na nga mutamawa te mutamawa za nzambe so nzambe betaka machine to za boye bato ba kote nga sali mabe na senga kitsa bolimbisi nzamba limbisinga est-ce que monaka qui c'est des réceptions nzambe so que oui na yoki message na limbisi za raté. Puis en plus, pendant que biso tout aux ala na mulongo ya jugement dernier, c'est que nzamba limisa ba mututé. Vous comprenez? Ce que nzamba limisa mabe na biso, c'est que jugement ezalati. OK. Pendant que jugement ezala, c'est que nzamba pas limisa mabete. A acordasko ba tout grâce, au se repentir, boina bo même malgré mes repentances na yo. Et le salaki et comment dans na livre de vie dans le livre de souvenirs. Là ba dans le livre de vie na vie na yo. Osaki nini ebima na souvenir ba souvenir nyonso ebima. Vous comprenez? Ernest Tumba penda za la na pe na batu. Azana na batu. Oyaye ba yaye na monde théâtre. Oyaye bazaro so pesi pe mot de passe pe mot ekeye leki. Oui bon kobuka te. Kobuka te. Oh na chono peut-être na porte à Lola. Admettons les lotos à porte à Lola. Ernest Tumba libosa porte à Lola. Natanga moi quelques artistes au Koko de Lola to Koko Tsate. OK. Totanga. Tanga non répond. Natanga. Merci. Net nazi pena mutu logo la Herman Kasso. À Kota. Nazi mutu logo la Nikos Gabana. À Kota. Nazi mutu logo la Da Costa. Alors la JG.
Pardon? Bon, jugé. Bon, jugé. Nazimu tout le Non, tu as dossier, pas liki. Papa liki. Bon, bah, jugé après, bah, l'objet n'est que non, à est-ce que pas non. Azong sous Shanghai. Non, quoi, ça Jérémy Matondo. Pourquoi ça Jérémy Matondo? Comprenez que non, c'est Ernest Tumba. Pourquoi ça Jérémy Matondo? Natuna qui est non, t'es meilleur molobi. Pourquoi ça? Tu remets dans la droite. Nathan, tu banais. Voilà, Herman Kassongo, na côte ça. Jérémy Matondo na côte ça. D'accord, c'est obi aux jugé. Il y a un petit fait le tenant bimisé quand naran. Alexis Chéri. Bimisé naran. Non, bimisé naran. Ibutu. Oh kota. Ibutu kota chaud. Pour la cité na baba cité. Tanga na la libre. Na baba si. Ya Gabi. Na biso rapide. Nataka tumba leka. Si la Bissal. Chaud. Mams. Rapide. Fâché Kalombo. Sauter. Fâché Kalombo. Sauter. Il a sauté. Trido Mobutu. Et d'engana à Okota. Bon, tu es wana ba Okota. Ba Okota te. Yo mo Okota ngela biso. Te ngana otanga ne yo otanga te ngana tanga. Mon sangi pas polémique. Mais la émission non, la émission que non, on a besoin de polémique parce que nous on invite trop le polémique, tu évites avoir polémique, tu évites pour les ala pour émission peut la maison polémique. Moi depuis mutuna boire na ba fan na ye. OK. Abana ba fan na ye. Monsieur ko zapena fan na yo reconnaître que ya na fan mutu ya mutu mo bepe msinda sepelande na yo. Na wala pena mutu. Alingaka ye ma sepela. Ala fan ya artiste mususu. Ma sepela pena nga. OK. Là on a kana lobi ma yo bona artiste na a hésité te ko finga na commentaire. Tu vois? Ba fan na bango, ngana ofisa ka ko répondre à ba question na pena linga ko sate. Pour na sande le sumo felete. OK. On a ce que j'en ai vraiment. On a simo le fait. Il a fait en plus na prophète. Quelles sont tes visions pour na groupe na yo moko? Et que musique en fait et que musique tout travail par rapport à 2021. 2021, tout est bien, tout est bien. Voilà kana chaîne. Non, tu suis horaire. OK. Là tu as les gâteaux mais là on peut émission internet non. Ouais. Internet on a rôle de nakolo bate po botala mo pe botala te ouais chaîne abata le son des films nanga bato balinga ngai ba sabona Ernest Pro Télévision parce que quand on ba film nanga aujourd'hui na chaîne na yo déjà Ernest Pro Télévision Ernest Pro Télévision en tout cas bato balinga ngai la chaîne on peut s'abonner là pe makambo fort hein letia tant que fongola chaîne ngo makele le pe bima fort ke ba film miso bato miso ko tarakuna bato miso ba boya bato miso ba film bato miso te ba film ndeti ya yo zo koma mais ba film le weza groupe ko takana chaîne bato ba boya ka ba place uta a film ke ba film oh non bien nanga bien dans les tout puissants comprenez que tout puissant ngana roza mwana vernier les gars qui a traité na tina film bato beteli maboko. OK. Vous comprenez? Donc moi déjà moi mon moteur autour à futilité. Je gère pas donc intéressant ngate. OK. Hollanda. OK. Pour c'est ça film à groupe de ça film mon bodon. Poison. Les arawana na chaîne ngate. Écoute ce n'est là où il bat toi sonnet éviter parce qu'on sait où tu es mais et au grimacer ngate. OK, merci. Pour na ozanga mama domitil makenja te pour kabelanga mbongo na sala film na ozanga gi basket te pour kabelanga mbongo na sala film na ozanga nies malate pour kabelanga mbongo na sala film na ozanga ribi mutumpe te loquette électrique femme capable pour kabelanga mbongo na sala film na ozanga kila d'imputu te pour kabelanga mbongo na sala film vous comprenez na ozanga meilleur d'histoire te pour kabelanga bilamba na sala film na akotorola tsana bato groupe yaka yoza bilamba te banda olata puis en plus na remarqué le mot ba tonga effort ba sointe fort ba tonga fort mais ba sointe et là on a remarqué ne yango ba tonga fort mais ba sointe bat balo bana ba petit peu ça on ba tout raison que balo ba aux orgueil ça solo yo pour mon orgueil monango te ngala bi ke yo orgueil njimuluba moni biso balo bato na banenga zo tozala njimuluba 100%
merci to comme que na biso pena na suka to comme chité na biso na suka par rapport à groupe ba s'attendre na nini peut-être na ba film moko o ya si kozo penser au la batu ba on a pena que non 100% ba na groupe na yo moko kaka que na mo ba invité ba ozanga raté faut ba za la pourquoi moni moi ba musicien lo ba yo l'idéologie pena vandi il y a featuring et vandi pena OK donc biso pena ba invité échange culturel on est ça la bien. Pourquoi moi change on échange on mutumo boy il y a groupe cher il y a président Gabana PC Mbote Wenge de Gabana tozui acteur na yemoko to baki na biso ala ça biso ça la biso makambo sala na Wenge et ça la biso bien na linga pe ko bénéficier na l'ombre vous comprenez na ngapena tala na mutakuli dimba na ngata vela ya sala OK enta na tala pe boye ngana ngamuta ni mabe pepele na kovanda ya lolé si c'est lolendo première cabine mon général ni mabe bébé na rovanda ko buka na te film asika to sala teke auto ba immeuble buka na grrr ya na ngote to sa film mode to tsama patana mabele épingle ya na ngote to sala ra musala ndi banyono so ba sala ra mais na moi écriture na biso na moi touche mususu ya sika c'est bon merci to comment chiter na biso to comment ke na biso déjà na suka peut aussi ça na biso émission na biso question moka na kotu na yo to moni lelo ba groupe comme kozonga il y a des groupes mutu ba sala ne des groupes na ye mais balobi ke non tozonga to travailler ensemble ndeti président Herman Kasongo lelo comme azongi si groupe na ye groupe Congo ezongi abiba o nyos ba sala ba groupe boya tozonga na cadre na ye so lelo babi ke non bozonga isika moko na ba o bozalaka na bango place oyebi ke no bandako ozonga tant que ozana groupe na yo et alors roi boye parce que moi quand on peut citer exemple il y a Herman Kasongo président Herman na pesi mbote ba zali frère président le même ba zongo il pas zongi azongi sim façon on simba parce que il da sa zongi simba ya zonga so ba tushende père na c'est le meilleur baki ba tu ba zongo na ka be kuna ba tu ba zongi il pas zongi il a pas ça zongi te il pas ne ba tu misu ba obona bango zongo OK pourquoi l'air to ko moi to ko la yana ba so to encadrer après ba on va papa ba na façon so mona makambu ba bela ba occupation mususu so tu zongi saraye o la ta eteni o gérer ndo bana ngo gérer na kala on est comme mon ndenge zo mona comme mon ndenge ta petit frère na yo on a beta mbata na kala na balabala après 10 ans on beta mbata na balabala OK c'est ça vous comprenez ce qu'on est ngo sango na mona batu ya na artiste kutu comme ça ba ya noir Ernest Tumba na ngina tuno question moko par rapport à nengo comme ba film non internet on est fier ko beta tolo ke na artiste wana ti azo briller ti azo pelalela so mi tukazo tambola et c'est moi te nzambe liboso biso tout na si OK Yoza non artiste moto kobuka na te orotsa mutu na film obete 1000 principal so nzamba bi non attaque ozo agua et pas satan moko OK so voix était au lekati OK merci na kuna taille sa mambo na te ngana sala ka par nanga OK non peu opportunité o esengi na pia le reste maman nzambe merci na okota na cop nete merci vraiment même na rencontre bato baloba ke ngam na pia ye makambo te so pia ye makambo on a baleki OK on a ba cousin on a ba cousine zo bango pesa ba makambo total OK c'est bon merci vraiment merci comprenez que non c'était là Ernest Tumba tozala ki na ato betimo masolo to décortiquer na ye na compte ya Exemple TV donc émission Oesali Kitoko ce que c'est Pelisio qui dépendant na c'est sala moi ba remarque moi bien comment moi ba commentaire moi Kitoko ce qui peut moi place mbebe zali loba na ndenga bien et ko sala biso bien poto bongisa to loba biso to linga ba remarque pour remarque ndemu sala ki mutu abongisa Ernest Tumba président message na yo ya suka par rapport ya émission par rapport ya ndenge marabne sur l'équipe par rapport ya groupe baza ba otala yo et puis ce qui moi numéro ezali groupe ça bango ba dédicace na pas ba pour la pétition en tout cas on a vu surtout partout dans le monde votre humble frère humble artiste et votre simple mutu Ernest Tumba Mister Scénario les vrais na la bino fort partout bato balinganga na linga bino en tout cas message fort eza Nikolo na otamo na nzembo mobo soki toko lingana ya solo alléluia toko mona kembo na yawe to lingana ya solo to tika hypocrisie to tika ba bilomo ya sala batu babi koloba ma mpona sala plaisir na mutu mais au fond na yo
oyebi eza bongo te au fait. Eza bongo te to éviter on peut to tikango et ça la biso bien. Na bandeko to bazui bakota la biso wa balinga ngali sou makasi bo s'abonner rapidement na Ernest Pro Télévision. En tout cas, c'est une meilleure façon pour nous soutenir ndeko na bino. Bo s'abonner kuna et ko sala nga bien. Parce que moi la air moroté moi to ta na filmer wana lati basket mode des fois air mususoki chaîne nga mo tsanga la na basket mode des fois. C'est un peu ça. En tout cas, on a émission l'équipe boye. Bato ba comprendre nga bien je pense air mususu compression na bango après une semaine. Bo supporter ko souffrir lelo. Après une semaine bo zonga bota l'émission bo comprendre que na nga dire te na peut directé. Na bato ba comprendre o ba sepeli merci à trop. Nzamba la c'est la bibliothèque prophète Moïse à vos ordres. Na pomper ba mona ko boka na to les gars. Na pesi merci mingi na yo na ndo pensaki na ngai. Na pesi mbote na Baresi Baza. Mais c'est les journalistes. Les producteurs matures. Les producteurs matures Baresi Baza en tout cas. Ba mbote na yo. Na pesi mbote ya trop. Na bois qui est trop lelo mais au Discord libanga bilambe belé. Na pesi mbote na Alvin Tumba elonga yaya. Na pesi mbote na Cicel Olendo esprit yaya. Ya lolé. Na pesi mbote na jolie fille na biso nza ba pesa biso na famille Deborah Tumba. Plamedi Tumba, Mapla, Namade. En tout cas, bourgeois nous sommes en bango tala kitoko. Ba fêter anniversaire na bango le 23 max awa, max nocilité. Et puis birthday tu na bino, en tout cas longévité, prospérité. Zambalola akoksanya so kana pour na vie na bino. Na pesi mote na mémoire biso maman Alpha Tumba, papa Frank Tumba ba mote na bino. J'aime vraiment ma famille. Na pesi mote na maman Domitille Makenja mote madi londole beaucoup mendier. Maman Domitille Makenja mote madi londole beaucoup mendier. Na pesi mote na Falon Samuzu, Oumela, na pesi mote na Chanel Samuzu. Na bossanité hier de tout le temps, de tous les jours, mon frère, mon massa, mon moutou de Kati, Christian Likenge. Likenge ya ba Christian. Christian Likenge ya ba Christian, ba mbote bena yo kamba Londres tina suka. Rosie Pambi m'a privé na oyoka te. Rosie Pambi m'a privé na oyoka te. Vous comprenez? Na yoka yoka et ça l'a bien. Na pesi mote na les vieux, les Voando Adolphe Kitoko. Le patron de café on a 6. Coin. Adolphe Kitoko, vraiment. Le patron de café on a 6. Mbote belé na pesi mbote. Yé na bisibino tala mutabela. Deux continents. Guy Basket. 6 fois Mobali. Abela Mukongo pour avion. En tout cas, Kambaki ni kandengo kamba yango ba ville les a étouffé mikolo yo. Mutabilambe belé mambo belé Guy Basket zo kamba ville zo coloniser yango na ndenga fo. Na pesi mbote ya trona batu tout balinga ngai na bosani Redi Mutumpe loquette électrique Jenny obana bo raote Jennifer Ouetu Kambela ngai Chicago wana nenga mukiete Agnès Mala pe fille à 23 max Agnès Mala Kamba Californie le roi nzamba zate vous comprenez parce que ville on est Californie pesa mela yo legi katalea na sisara na yemo hospital lokole merci pour l'encadrement sa grandeur spirituelle les représentants valables d'Abraham Isaac Jacob ainsi que Simon Kimbangu les prophètes Konde Polo Dominique les représentants valables d'Abraham Isaac Jacob ainsi que Simon Kimbangu les prophètes Konde Polo Dominique son nzamba elobité ba comprendre amen libota pona ba ya biso ya liloba par rapport à idéologie. Merci amen biso batali ya liloba donc yom da liloba ouais mais nation par rapport là OK merci biso to s'adaptera place potoyer parce que to sa même morale na invité na biso pour se sentir à l'aise à se sentir que aza vraiment na plateau na ndaku na ye et voilà je dis merci vraiment na batu nyonso oyo botali biso bozuli bakwa kolanda biso merci na bino nyonso parce que bozalaka wana pona ko tia ba commentaire ya bien pona koloba makambu ya bien pour o eza chaîne na bino to lobi 36 000 abonnés tozo matase ko mata tozo kende kaka eza likambu ya kosai lango j'étais merci na Zoé Kumba donc Zoé Kumba na kata bondi merci na parce que ozalaki wana pona ko soutenir pona ko pesa ba conseil et ça là qui bien René Makondele René Botamba donc il y a Frida Fala donc babi Frida Fala moi si ya René Botamba babi madame maman ya bana donc ça là ka moi bien tant tozo solo là vraiment ezalaka bien et pourquoi pas dire merci à Marie Noëlla Bibondo na kati ya Bondu donc Marie Noëlla Bibondo il y a papa Lucien et ya na kati ya Canada wana merci na yo et parce que ozawana toujours ba conseil ezo sala bien et Mitterrand en week donc Mitterrand en week
Donc merci Nayo Lisusu et merci à Kenzo Chimbulu, babi l'artiste Nakatia Poto, Kenzo Chimbulu, merci Nayo et merci à Maître Lourman de Monakati à Paris, merci Nayo et merci à Antoinette Kitoko, donc Antoinette Kitoko Tumbu, donc merci Nayo, merci à Cynthia qui sont pas babi, moi ça boss à Zabos, Cynthia qui sont pas, moi ça Kovo qui sont pas babi, les noms le plus cités, Kovo qui sont pas, donc Big Boss, merci Nayo et merci à Nicole Achiki et pourquoi pas dire merci à Gistel Loubem Nakati il y a Belgique, merci Nayo, merci à Chancel Mbemba, Babita non mon Chancel Mbemba, non mon directement Junior Malaïsa, Babi Malaïsa Junior, donc Babi le Big Boss Bisomba Somba, Chancel Mbemba Azawana, donc merci vraiment, merci à Lolo Bindana, merci à tout le monde qui nous ont suivis, merci à Batunion sur Batel Bisso, merci à Deo, Nassima Machine, merci à Cordoba Rezibaza, merci les journalistes, merci à Batunion sur Bozalawana pour Nabolanda Bisso, et puis tout le monde Lisusu, Nassima, vraiment il y a programme Nabiso. Merci, ciao. Donc, check. Kanzela na yo nakolanda seyo kinosuka ya bomoi nanga sunga bomoi nanga yawe tambusanga na nzela ya semo Kolo Yona papa bozali moko salete yona ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondinga aikoni yo moto papa pelisanga ozamba ineve na pusa papa sulajenga mwana mpate Alléluia nzambe na pomo
c'est toi Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye, ngai na ye kotombola trone na lola ye, rabi ye lipasa na nkembo ye, ata makasi esili ye papa, yo nde opesaka nga makasi, ngai nasala na kati nelanga na yo we, yo nde opesaka nga bilei ya molimo kolo e, ya mosunyeza ya pamba e, ya molimo yango babengili lobana yo shila e. Bomikintisa lelo yo nzamba tombola bino, yawe na bala ya maye lipata na nkembo e, rabi e. Nzeta mobeseka ukakate, elike ya basantu kolo e.
Je ne vis je ne vis que pour toi. Je ne marche que pour toi. Je n'ai pas que pour toi. Tout de moi dépend de toi. Je ne vis que pour toi. Pour toi, pour toi. Tu ne viens pas seulement me visiter, mais tu viens pour demeurer en moi. Tu ne peux rien faire en moi, oh, à moins que je ne sois récréé. Tu ne viens pas seulement me visiter, oh, mais tu viens pour demeurer en moi. Tu ne peux rien faire en moi, oh, à moins que je ne naisse de nouveau, oh. Jésus est là pour vous apporter une eau vive qui deviendra une source de vie. Cette nouvelle qualité de vie imprégnée de l'amour de Dieu est pour toujours. C'est pourquoi je vous invite à donner votre vie à Jésus. En ces temps troublants, Jésus est la seule solution qu'il vous faut. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras l'assurance pour le lendemain. Prie avec moi maintenant. Comme une offrande de bonne odeur, je te donne ma vie, que ma vie soit pour toi. Je réalise. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.